Posimbaka te koloba ete ya solo tobungisi mabanzo tokoma kata boyinga te tokoma kote lwenge wana kasi tokokoba etumba yango kino suka ya elongali yango tokokembelaka bolamu ya ekolo moye elongoli ya biso na bino bolimbisi ye dokota ya biso tokobakata ya solo bolimbisi pe mirefu na babonso bozalaki biso manaka ya sika poso eleki elongo na mokobi mosala ya mobunkoto kamali bwana kubaye na moko nesongi ya nzira ya zali fumunkusu kyanda na ngola elongoli ya biso na bino bobikelaki esengelaki tungisa mabanzo mabiso na bino kasi mokomero bayiki batuli motuna mfumu azali tope elongoli ya biso na bino te tolaki biso ete ya solo azali elongoli ya biso na bino mpona kobunda etumba ya baindo mpe kokomisa yango kino na suka efeoli yango eye emokomi bituna ya bino ekomela biso biano ekozanga te ongambo lia biso na bino tomoyei lokola bajoba obosoli ya ye tomoyei lokola bato oyo bakobanza makambo kasi bayebi bosembo mpe bolamu na yango te to bosoli na yango te kasi bakoluka bolamu na yango tobelemaka boso bwa bango lokola bato bakoluka boyebi mpona kobikisa yango afrika elongoli ya biso na bino bobenge biso botuna motuna ekozanga te biano ongamboli ya biso mpe na mokolo ya bino yali bongo mamalika fumu yingiki matondo mingi ndeko molopwe elongo na bandeko balandi baso na bisika bazoni yambo toko kati ya mituna ya biso tokotika tango ya bino bolobela bango epemelo lioko ekoingisa kimia kati ya mabota na kati ekolo pe molongo ya Afrika matondo mingi molopwe elongo na bandeko balandi tokoliki ete tina ya biso kolekaka na bitando bike tina ya biso kosangisa bandeko baindo tina ya biso ya kolobela bandeko baindo ete tolamuka na pongi ezali pamba te moto moindo balalisie pongi oyo yakanaki kolala te elingi koloba ete alingi koyiba epai na yo amelisi yo kisi ya pongi atubi yo tonga ya pongi ya kisi ya pongi olali mpo ye akoka kozwa bomengo oyo ozali na yango nde bongo lokola yo moyindo aza na kati ya pongi nde wana bomengo ya bayindo ekei oyo esali ete lelo okotala baloposo nyonso bazoya epai na biso ezali kodondwa boye na mpifo na biso na bozwi oyo ya biso Europe akomi na yango grande puissance États-Unis ya bamindele akomi grande puissance Asie lelo azokata kaka na yango Barabe bakati kaka na yango Liban ezalaki bamboka kutu toloba te baliban wana bapinjama bapakistanais bazoya wana basengle lelo kende kotala Liban kende kotala Pakistan lelo tala bomengo nini barabe baza na yango bairanien bairakien totanga te tosilisa te bendien babangladeshwa bazalaki awa bazoya awa baza na eloko te na bane lokola 1980 bane lokola 1978 babis Ashok Leyland tosali Leland tosali na yango échange na bango na bafi ya mafuta bango bana posa mafuta lelo Inde asali motuka Tata Mobile Inde lelo amati na Tatra Inde lelo mboka ya makasi bapakistanais balibanais baye awa na bane 8 doto bandaka ba 74 75 76 77 bafungoleli bango baye kotekisa bilamba awawa batikeli bango nzela ya diamant
bakomi basali ba comptoir ya diamant na diamant o biso tala baloposo nyonso ndenge bamati e basali nini awa forme bato na bango ya kolalisaka bayindo pongi na bareligion na bango oh non bokokende lola oh non fin du monde ezali oh non boluka paradis oh non yango tolobaka bareligion nyonso yeye awa eza bareligion eye kobuka lokuta po pamba te soki christianisme alobaki solo boni Europe na Afrique tokokani te na lolenge ya biso bato ete baeuropéen bakomi bariche ebongaki mpe baafricain bakoma bariche na christianisme donc bayindo tokoma bariche na christianisme soki islam eyaki koloba solo awa boni baarabe baza likolo ya bayindo mpo na nini te esali ete baarabe na bayindo tozala lolenge moko na bozwi boni te soki bouddhisme ezalaki religion ya malonga mpo na biso bayindo mpo na nini te baasiatique donc bachinois bajaponais bacoréen tozala na bango na même mode de vie na bozwi mpo na nini moyindo azosouffrir na infériorité na bisenga pamba te abungisi bonzambe yango toza kolimbola na moto mwindo te etumba o moto mwindo asengeli kobunda lelo ayeba yango na batendance nyonso ozala na christianisme ozala na islam ozala na bouddhisme soki ozali moto moyindo conscience na yo nde esala conscience na yo esala mabele ya Afrika mituna mabele ya Afrika bapesaka yango na bamindele na baarabe na baasiatique to bapesaka mabele ya bayindo epai ya bayindo soki bapesaka yango epai ya bayindo mpo na nini moyindo adondo nango te mpe moto akosa yo te ete ote mpo biso bayindo toza mayele na yango te bakosa bino bongo te mpo na okaki moko mosusu ndeko moko akomi benga pe elle aleki na télévision alobi c'est bien bon ya kobunda soki batikeli biso yango soki batikeli biso coltan soki batikeli biso diamant soki batikeli biso uranium soki batikeli biso tokosala nango nini po toza na mayele quel niveau ya ignorance boyinga ya monene ndenge wana yo yebi te aja Pierre Taillé mutu nango mutu mwindo Pierre Poli mutu nango mutu mwindo métallurgie mutu nango mutu mwindo koko na yo ayebaki kolamba kui koko na yo ayebaki kolamba libende koko na yo ayebaki kopelu koko na yo ayebaki kosala bilamba eske bozomona te ke pasi ya bayindo ezali na technologie parce que na côté ya technologie azokela lisusu te soki batikelaki moto mwini azalaki kozwa mabele na ye atumbi esali cuivre oyo asalaki nango bakable eske lelo câble électrique na bandi te alors soki câble électrique na bafile électrique kozala importe te mpo na moto mwindo vie ya moto mwindu na côté électricité kozala ndenge nini est-ce que toko connaître ba délestage nyonso toza na yango mbele te soki lelo batikelaki moto mwindu mabele na ye moko lokola bandeki kosala bakongo na ye abandeki kosala bamakwangola na ye asalaki bisalelo nyonso ye azalaki nango posa bambeli mpe bongo na bongo lelo na bandi kongo kozala importe te ena kobanza machete kozala importe te mbeli lutu biloko nyonso kozala importe te mpe lisusu ya motu ya makasi ezali te ntango mécanisation eye na molongo moto mwindo abandeki kosala kongo azosala bambeli moto mwindo ananga akota mpe na mécanisation
lelo même batracteur mbele moto mwindo azosala yango motuna yango ye nesongi nzila bandeko bakolanda biso epai nepai tango bokolobimisaka bwania pe maele moye bilenge lelo ekotungisa motema ya baike bile bakotangisa mai na miso tonaye koyeba mokolo mayelo na tango kani moto moyindo apekisamaka kosimba mabele maye ye moye azalaki moboko ya Pierre Taye ya Pierre Poli ya makambo iso akombaki lokola gbedele na ngonga kani kilo bilenge ya mokolo mayelo baita na sete ya minere yango ewana elingi koloba ete boyinga yango bozoba yango ya biso ekozala seko na seko bola muki yango soki esimbami te tokosuka epai kani matondo mingi ndeko na ngai mopanzi sango molopwe le 3 mai 1491 date oyo nzinga nkuu amikitisaki liboso ya besko ya bamindele o babengaki missionnaire po azwa baptême nde mokolo mbeba ekotelaki biso po pamba te abungisaki bokonzi yango wana soki eza na chef donc roi moko ya ancien royaume Congo asalaki trahison amikitisaki liboso ya mundele abatize ye azwi mabele na ye e atango azwi mabele wana azwi mabele ya bayindo azwi bato bayindo banso e mundele wana amemi moyindo wana roi wana akotisi mundele a perdre mabele komi na maboko mundele nyonso ya kosala ya komi zoba ya kotunaka makanisi ya bamindele e mindele bazokosa ye butu na moi tango resiste e alinga balola makanisi ekomi trop tard mwana na ye mindele basaleli mwana na ye pe sima na yango mabele ezangi biso oyo ekosala te na conférence de Berlin bakaboli mabele na biso mpona kolakisa ete basi bazwa yango depuis 1491 nde bazwaka mabele na biso wana bakei bakaboli yango mpona bango nde na bongo bato bazososola te etumba oyo toza kobunda lelo ke soki mokonzi moko agumbaki mutu po bokonzi po mabele ekende mokonzi moko akoya kotombola mutu po mabele ezonga alors soki mokonzi wana ezali 4e président Kabila mpona nini bokoapuye ye te pozwa bokasi ya koresiste po mabele ezongela yo mwana mboka popamba te eloko ezosala te lelo tokoka kokota lisusu na bomengo na biso wana te po batielaki biso mobeko le sol et le sous-sol appartient à l'état siko l'état wana eza l'état congolais te l'état wana ezali l'état ya état indépendant du Congo propriété privée ya roi Léopold II ya babelge alors Congo wana état wana ya 2,444,000 km² wana yango wana mabele ya Léopold II oyo asedaka epai ya babelge oyo babelge lelo tina lelo bazobundela bazokontinue koconsidere yango mabele na bango bazokontinue koconsidere biso baesclave na bango biloko na bango ya kokomande alors il faut résistance ya bakongolais ezala yango bomoni babelge lelo bazokabola bakongolais biteni na biteni baza kozwa bakongolais baza komanipule bango lokola bautaki koforme bango na bekole na bango wana bakomisi bango balongoli bango mayele ya kososola tina ya mabele tina ya bokonzi tina ya bomoi bazomona lokola biloko akolia bisengo eza lokola neti na mikili ya poto nde omoni bamindele baza koutilize bato wana mpona kodétruire Congo na bango mpona kodétruire toloba nini bomoi ya bayindo alors siko biso bakongolais atako 2,444,000 km² yango ezali ya babelge ndelo babelge mais mabele eza ya babelge te mabele eza mabele ya bakoko na biso toza bakitani ya bakoko na biso toza obligé ya kobotola le 2,444,000 km² na maboko ya babelge omoni mpe toyebisa bango ke d'abord bokabolaki yango frauduleusement injustement bokabolaki yango moyibi parce que boasocie biso te bakolo
mabele alors mpo na yango tobotoli mabele na biso ekomi ya biso. Donc président Kabila okodirige biso na kozanga injonction ya babe ya communauté internationale. Wana nde maloba congolais akoloba epai ya président Kabila pe oyo akoloba na bamindele. Tolingi tokambela biso moko. Biso batu tokoyeba partenaire nani toko collaborer na ye pona biye bizangi biso pe biye bizangi partenaire wana topesa ye oyo biso tozangi tosala troc ye akopesa biso oyo biso tozangi biso tokopesa ye oyo ye azangi bonsomi wana congolais achango na mutu et c'est ça l'homme yango wana nde moto yango wana nde botata mokeli. Kasi koya kotelema te olobake no nga naza intellectuel na ozokende kobenga communauté internationale aya koimpose yo aya kointervenir mpo na yo akointervenir na likambo nini na ntango bino bolingi bose réconcilier entre bino epuis miso na bino fo ezala kofungwama. Tala lelo ndeko Tshilombo Tshisekedi auti kosala meeting na njili lokola apelisi moto te, lokola fingi te, lokola bato bakufi te, lokola mobulu esalemi te, RFI eza kokufa. RFI ekufi eza lokola balekelaki kote wana te, France 24 balekelaki kuna te, tala nanu bato ya sorte. Me kuna soki eza kaka na mutu moko azwa libanga bamba boye. Mbele komi tralalala mikolo nyonso elelele kuna babomani bakozwa bafilme wana bazolakisa na baza libanda kolobaka etala na Congo babomaka batu basalaka batu lokola batu bakufi te. Soki vraiment balingaka biso bazwa pe filme wana balakisa yango mpe na monde ke bakongolais bakomi koyokana, bakongolais bakomi kobongisa makambo na bango na kimia. Jamais bakosalela biso publicité ya malonga, balingaka kaka publicité ya mabe tobomanaki tosalaki boye bakozwa na bibembe ya kala bakoya kolakisa bafilme ya sika na ya bamboka mususu bazotia me oyo bango babomela biso bakatela biso maboko babebisela bomoi na biso bakolinga kolakisa yango te. Oyo bango bazokosela biso butu na moi mokolo na mokolo bakolakisa biso yango te. Kasi tango esiekoki yango naza kobenda matoi ya bakongole soki bokobunda etumba te kasi boyeba banzete mai mopepe mabele mabanga bibwele bango moko nyonso oyo tata mokelakelaki mpo na biso bayinda bakobunda yo kongole yo moyindo tala nanu maeshi nyama maeshi mokomboso maeshi mokomboso kuna na parke ya Virunga kuna na montagne ya Kivu alingi komona soda ya MONUSCO te ya mundele alingi komona yete po ayebika za mobebisi mais asepeli amona soda ya moyindo nyama a raisonner na niveau wana bongo yo mutu tolobi te boboma mindele mais il faut tosolola na bamindele bozwi mabele na biso botunaka nani bobomi bakoko na biso bonyokoli bango boimpose bango bareligion boimpose bango système lelo mabele eza na maboko ya leta na mibeko oyo bacolonisateur batikaki bagérant oyo bazogere mabele na biso bazogere yango mpona bamindele bazogere yango mpona bamindele. Il faut révision ya constitution ya mboka oyo esalema kobanda na premier article tina dernier article eza obligatoire pamba te constitution na biso fo ezala adapté na mibeko na biso omoni toko kozala na constitution à la Belgique te à la Belgique awe kozala epa na biso non il faut tozala na constitution africaine congolaise constitution ya Afrique centrale. Mwana mwasi mwana mobali bakokota na âge majeur
na âge nini classe bana bakotanga niveau primaire niveau secondaire niveau professionnel bakoki kosukisa yango na âge nini mpe na programme nini cours oral eza na combien des heures cours pratique eza na combien des heures mwana mwasi mwana mobali bakobala na âge nini etali biso toza na problème ya kotala communauté internationale te ono monde komi moderne par rapport à nini monde komi moderne par rapport à nini bamanga ezalaki oloni manga moko kobota bamanga ebele est-ce que ebongwani oloni safu moko kobota basafu ebele ebongwani ngombe abotaka mwana moko ebongwani siko bokoki koloba moderne par rapport ya nini l'évolution du temps non mais l'évolution ya technologie voilà évolution eza scientifique moi banda bakela ye awutaka est akendeke west akelamelaki bongo monde ekelami bongo ntongo etanaka butu eye bokoki koloba na bato te ke non tokomi na temps moderne quel temps moderne technologie nde évolue selon mutu na badifficulté nyonso yakutani na yango nde aza komodifie technologie na ye biso société na biso eza kotala biso ndenge tokoorganize le yango s'il faut coordonner mariage polygamique selon bato bakozwa salaire na bango selon osali nini mpo na mboka na yo mais faut tanga yango na école faut tanga yango et puis faut baexpliquer yo hein? Donc eza pasi parce que biso le toki na école primaire kala lokola français bato so batangisela biso na lingala mais batangisi biso na français yalaki na nzembo moko tobandeki koyemba nous n'avons pas la taille d'homme nous sommes encore des enfants mais par le cœur congolais nous sommes premiers derniers petits et grands nous aimons la patrie étant tous congolais à toi Congo chéri la grandeur et la paix nzembo tobandeki koyemba toyemba na ba deuxième primaire troisième primaire quatrième primaire bayebatanga na l'air d'âme bayebi loyembo wana nalingaki natuna molakisi na biso mpe na ntango wana natuni molakisi ni totangi yango na français melingi koloba nini ezoloba boyeke toza nanu na taille ya bomoto te nous sommes encore des enfants nous n'avons pas la taille d'homme nous sommes encore des enfants mais par le cœur congolais nous sommes premiers derniers petits et grands nous aimons la patrie il faut tolinga Congo na biso na deuxième primaire nazoyebisa bino na deuxième primaire bayebotanga na l'air d'âme na lingwala boyebi nzembo wana nous aimons la patrie étant tous congolais à toi Congo chéri la grandeur et la paix donc munene ya Congo na kimia c'est pourquoi bomona mfumukusu abundaka kaka koloba il faut toyokana il faut kimia eza il faut tosala manso na bomoko nesongi nzila mikambo moko osemboli etombokisi mabanzo mabiso tokolingo ofongola biso yango na ino loba likambo oyo te lokola Afrika pe Congo etekamaka epai ya bamindele na nzela ya Rwanzinga nkuvu esengeli nsomi moko pe abotaba po akamata futa nyongo ewana po azongisela bakolo mabele na bango elingi koloba ete elaka eyekatama pe elakama ngonga nango okolo ebelebi na 4e président atako maso esalami eloko moko te kobongola ntango yango pamba te esengeli mabele ezonga na bakolo yango wana etumba tozobunda yango wana ebele bakanisaka aliaka mbongo ngai aliaka mbongo te ngai nazolimbolela bino makambo ezowuta mokili ya modimo mpe bozwa bososoli na yango soki prophétie ya mfumuki mbango ezolobaki na 4e président mutu moko akozala lisusu esclave te elingi koloba nini na ntango na ye nde mabele ekozonga na maboko na biso nde etumba tozobunda yango wana yango tozosenga na bakongolais bo appuye président Kabila akoma na niveau aloba boye na bamindele
na appui ya biso peuple ete mindele s'occuper na ba problème ya Europe. Biso ba Congolais tokotala makambo na biso. E na tango yango soki Mundele alobi alinga bimisa mandoki, peuple congolais ayebisa Mundele alobi okokuta ndenga peuple. Okokuta ndenga i peuple. Président nanga te okokuta ndenga peuple nde mutu na koyebisa yo te tata bokabolaki mabele na conférence de Berlin. Bomemi café na biso. Bomemi mabanga na biso. Bomemi mabele na biso. Bomemi nyonso ya biso, bomemi ba minere, bomemi ba nzete, bosali nyonso ya nyonso. Europe etongami na mabele ya Congo. Europe na lobi bien Europe. Bino batu bozolanda ngai. Na pesi bino devoir. Lobby mikolo nyonso. Botelema, bobanda na Kintsuka. Bokende na Kintsuka, bokomona na Kari Grèce, rai ya train. Nesika Brikine ezalaki, bokomona rai ya train. Rai wana bokolandango. Eyeti ekoti na Shanik, na Kitambo. Bokobi kolanda rai wana. Rai wana eyeti elekima ya Makelele. Ndenge bopusani. Bokomona na kote ya GB opusani mwa liboso. Bokomona rai ebimi na isika société ya Eternit Congo ezalaki. Bopusani bokomona susu rai ebimeli na isika oyoyo Bukin ezalaki Buteri de Kinshasa. Eleki bokomona barai ewuti lisusu na Itex Africa eye ekwei na rai wana. Bobandi kokende ndenge wana ti Isoki, gari ya Isoki. Bopusani tango bokopusana liboso kuna bokomona sikoler tokolinga to bimaneteni ya Ndolo. Bokomona rai ewuti awa na nini na Marsavco. Rai ebimeli wana soki bokei na nzela ya nini ya Rompe Forescom na suka kuna. Rai mobimbeza wana po basi bakundi yango. Rai eleki wana eyeti ebimi wana na Ndolo. Bokomi na Ndolo izini ya Bata azana rai na ye mobimba yepe akotisi na rai mer alekisi sukuna na nini na bokomona na ITB izini ya traitement ya bois na izini ya café. Donc bokomona barai bele ebimeli siko kuna na nini na nzela mai dona ba port wana nyonso mabongo wana barai rai wana yebo etina mato frère. Donc so bopusani boleki mai binchaku bopusani boyeko leka kalamu bokomona barai nyonso eye kwei na rayo ya munene ekeiti gara matete. Koleka na gara matete bia lisusu azawana yepa alimenté ti tokokende. Bokokende wana na gara matete bokei wana ti bagar nyonso bokomona Kimwenza alimenté. Bopusani Kazangulu alimenté. Bokei Kwilungongo azana rai na ye mobimba yepe Lufutoto bango nyonso wana baza ko alimenter biloko. Donc Lufutoto bango bazalaki pona babitabe, bazalaki pe lisusu pe pona bangombe, bazalaki pe pona bamilona. Kwilungongo sukali silu oyo ezalaka siko cimenterie du Congo yepe lisusu ako alimenter lisusu sima ekei na poto ti bokolanda rai wana bokenomona eketi Matadi na Matadi port libongo ya kozwa biloko nyonso ya Congo komema na Europe. Rai wana soki vraiment ezalaki ete biloko mokili eza na tina te, soki ezalaki te bato fo baluka lola botuna histoire ya rai wana. Alors po boyeba histoire ya rai wana mwa ndambu malamu bokende na Mongalema na otinda bino pe ba place mibale. Bokende na Mongalema na musée national. Bokota na musée bokomona bas relief
oyo ezalaka na gare centrale me balongola yango wana batia wana pasi ya moyindo bisengo ya mundele. Bomona ndenge nini bakoko na biso banyokoma mpona kotonga rai wana, ndenge nini esali bolamo mundele. Alors landa sikoyo futa train mata na train botambola ti ntango bokokoma kote ya palabala po bobima mpozo bokoma Matadi omona pasi bakoko na biso bayokaki mpona kobuka mabanga wana oyo Stanley ya bimela mbula Matadi oyo bakoko na biso bazotia bango baexplosif baexplose ye na mabanga nzela moko po pamba te mbala mosusu alembi po pamba te mbala mosusu alukaki kopema pasi bakoko bayoki mpona bolamu ya mundele. Alors soki lelo tozoyebisa bino te esengeli tobundela mabele na biso mpe toyebisa mundele ke trop c'est trop ozwi bomengo na biso etongi bamboka na bino. Alors siko tolingi biso mpe totonga bamboka na biso. Soki bino bosalaki mpona Belgique mpona France mpona Allemagne mpona États-Unis mpona nini te biso mpe bakongolais biso mpe baafricain fo tosala mpona biso. Bino bobandi mundele ya koyebisa bino te non il faut boorganiser baélection. Koma bozopesa ye ntango wana loba nazozwa bino banaïf azozwa bino bato te il faut boyebisa ye ke ntango bino boorganizaka ya bino etalaka biso te. Botika biso libre yango nazobenga lisusu bakongolais bozala bato bozala bato botika ko croire na enfer tozo vivre déjà enfer. Alors ce qui ont dit kende kotala ndenge nalobi kende kotala bar relief wana na monga lema mituna siko koko na yo wana oyo azalaki konyoka mabongo azalaki na paradis to na enfer e nani azonyokola ye bongo mundele oyo azomediso communion mundele oyo azopeso bible ye mutu azonyokola koko na yo bongo ye mutu azobeta koko na yo fimbo ye mutu azoboma koko na yo ye mutu azotortire koko na yo. Mpona nini basango bateyaki bamindele te soki réellement bango bazalaki complice te soki bango mpenza bayaki te mpo balalisa pongi mpo eprofite na bamindele. Yoka discours ya Léopold D mpona bososola yango nga nakoyebisa bakongolais te mawa soki bokokontinue koraisonne na ndenge bozoraisonne wana ete bokokende lola na koregrete soki congolais aza nano kokonte ke mundele akoya kosalisa ye tala pasi boyoki mpona rai kende kotala ngo nalobi bien bokende kotala ngo pasi oyo bakoko bayoki mpona rai. Alors boluka lifuta oyo bafuti bakoko na biso na kolakisa bino kankauka oyo ezalaki kan Nicolas Sito kan Sito bokompare bandako wana na bandako ya baofficier ya Onatra bokende na avenue Express Prince de Liège oyo eza juste côté ya lycée Chaumba na kankokolo ngambo oyo botala bandako wana ezalaki bandako ya baofficier ya Onatra otrako na l'air wana bokompare na baouvrier bokende na ville na nsima ya Onatra botala bandako ya bakonzi ya Onatra bokompare na bandako ya Kansito. Bokende na Chanik après Chanik na magasin ya Kitambo wana kamoko eza bona gauche botala bandako eza wana bandako ya bakonzi ya Chani Metal bongo boya na ngambo oyo boye ya Kitambo na gauche botala bandako oyo ya batravailleur ya nini ya Kanshanik botala ngo kaka kota na avenue de Loia mais na gauche boye to na rail ya train ngambo boye bo se renseigner kaka wana bakolakisa bino Kanshanik esika ezali bokompare bandako mawa botala sikoyo
boye na Itex Africa bokota sikoyo na ngambu soko sale ko leki porta munene opusani kamo bimbeza wana ya ba directeur ya Itex Africa Texaf na ler wana ya ba mindele ebozonga na ngambu boye boya na kitambo botala ka Itex ndako ya ba travailleur ya Itex Africa wana nde le futa oyo bazo futa bino bayinda nde boloba te bato wana baye koluka bolamu na bino batielaki bino baeglise mokolo nini baeglise wana na basite eteyaka bino ete fo borevendike droit mabele na bino parce que mindele bazoniokola bino soki baza mutu moko te bango bazoteya bino lola na basite e bango moko kaka basenrichir mais basali semblance esi comme que bango na bandeko mosusu baza eloko moko te bango balati basoutane mais soutane elongwaka nango na butu lendi aza travailleur epa mosusu mpona nayebisa bino ke covadis ezaki ya basango yango moko Itex Africa ya basango Eternit Congo ya basango mais oui même baizina masanga mais makambo eza ebele oyo bato bayebi te donc naza koyebisa bino te mindele basorganizaki est-ce que na film bakanja boyebaka ke bafilme wana ya bakanja bato batourna yango eza basango bakatholike batourne filme ya bakanja mpona nini mpo bino bayindo bose plaindre ke nzambe nakomitunaka moto mwindo awuta wapi ena basali nini bazwi cardinal Malula batie ye anti président Mobutu cardinal Malula na nzembo wana a excommunié Kiamwanga Mateta siko cardinal Malula mosala azosala na ler wana azolinga Congo azolinga bakongolais azolinga bayindo ou bien aza koservir mindele azodétruire Congo yango pete cardinal Mosengo pa auti kosala bomoni yango e yango te basango misusu pe bauti kosala na makambo bazali koluka koprovoke bamarche te koteya mabe na kati ya baeglise bazoteya bino bayindo boyina bakonzi na bino wana bazolukela bayindo malédiction parce que makambo Malula sala e complica bomoi ya bayindo a servir mundele et na ntango wana président Mobutu azwi tenté pour institutionnaliser politique à recours à l'authenticité na makambo etalaki même baprénom ozomona alors na motindo wana mindele bango moko basali filme ya bakanja balobi basali yango mpona bayindo bamileli nzambe na mitunaka siko yo sango yo yaka koteya verité kala wana bino boyaka wa bokoloba te o anuarite azalaka o te basantu ya bayindo bazalaka tango kaka bomoni to revendiquer to mileli ke biso to wana basantu ya bayindo te bosali anuarite e bomoni anuarite esalemi na français il faut tosala na lingala bakanja parce que sinon mama wana place alingaki kolela alingaka lela bakangi mwana na nga babomi mwana na ngai elokola leli na français eyokani te tika totia filme bakanja na lingala bakanza isito esile kisauma achiatila nyele na uji ambandaka akolaki batisimo noloko asimba. Père Van Dijk, vous avez un lien particulier, on pourrait dire, avec ce bienheureux, n'est-ce pas? Oui, et ça on peut bien dire un lien particulier parce que c'est moi qui ai commencé la cause de Bakanja. Quand je revenais des études en Côte d'Ivoire, c'était l'année 1974, il y avait eu une fameuse chanson, Nzambe na mitunaka. Dieu, je me demande pourquoi Jésus est blanc, Marie est blanc, Joseph est blanc, tous les anges sont blancs, les saints sont blancs, pourquoi les diables sont noirs?
Donc je reviens à Boende, septembre 1974, et dans le mois qui suit, des gens viennent me parler de Bakanza. Quelqu'un qui a été martyrisé longtemps, il y a longtemps, et qu'ils disent pourquoi l'Église ne le béatifie pas, ne le canonise pas, parce que maintenant on dit qu'il n'y a pas de saint noir, alors que nous avons un saint de chez nous. Toi, tu dois t'en occuper. « 1987, février, pendant 15 jours, on s'est réunis ici à Kinshasa. C'était le père Aldo Facconi, le père Franz Quick de Bazankuso, c'était moi, et c'était M. Jean Bolakofo, qui était étudiant à l'ISSR ici, et qui était en fait mon adjoint là au centre pastoral Boende. Pendant 15 jours, nous avons discuté, les avant-midi ont discuté, les après-midi, c'était pour la rédaction des textes. Et après ces 15 jours, on avait un scénario qui nous satisfaisait. Je suis rentré à Bandaka et j'ai dit à Monseigneur, je lui ai présenté le texte et j'ai dit voilà, nous allons jouer le film en lingala. Il a dit non, ça ne peut pas se faire parce que le Congo est grand et ça doit être en français parce que c'est pour tous les Congolais. J'ai dit, Monseigneur, on ne peut pas le faire en français parce que le film manoirite, la faiblesse du film manoirite que j'ai vu des dizaines de fois, c'est que c'est en français. Et à certaines situations, les acteurs ne savent pas quoi dire. Par exemple, quand Anouarit monte sur le camion et va au couvent, et on vient annoncer à la maman que votre enfant est parti avec le camion pour le couvent. Alors, elle se frappe les mains, sans rien dire avec la bouche ouverte. Elle aurait dû parler. Si on avait filmé ça en lingala, elle aurait commencé, je sais pas quoi. Mais il y aurait eu tout un commentaire. Donc, c'est cette scène qui m'a fait décider de faire le film en lingala. Monseigneur dit non, il faut le faire en français. Je dis, Monseigneur, soyons clairs, si je dois le faire en français, il n'y aura pas de film, parce que moi je refuse. Vous avez désobéi encore une fois. Oui, et parfois c'est bien. Ça n'engage que vous. Merci. Alors, il dit, ok, mais il faut faire une version française aussi. J'ai dit, ok, ça, pas de problème, on va trouver les fonds, on va le faire. Et donc, ce mois de juillet-août, on a fait le tournage à Bandaka, en lingala, avec des amateurs, des gens de Bandaka, Bamanya, etc. Et je suis fier de le dire, mais ce film est un succès. Beta aí. Beta. Boye beta. Beta magashi. Beta. Beta. Beta boy. Beta. Bien joué par des amateurs, mais ils ont joué leur rôle d'une manière fantastique. Mais attends, le film Bakanja bokolanda place moko bazoyebisa Bakanja ni basango bato batourne balobi wana makambo na bango ya politique biso pa na biso to bengana ka bango babengana ki banani si babengana ki basango ngana kanisa ki te bino na bamumpe boyotaki na mpoto bazali lisusu wapi basalaki mobulo tobengana bango fini soki boye mpona nini mbula matari andimaki te bango baya awa ça c'est la politique bayokani bango na bango biso tobengana bango bandimi baya epai awa
façon moko ya koyebisa bino te makambo wana eza makambo ya lokuta bayaki nango baye kokosa bino bomipesa plus na mosala ke bomipesa na balosambo ya balolengo wana ezangi ntina tala ndeko na ngai yango ningai naloba lelo na bandeko na ngai bayindo ete lokola ntango si ekokaki esi ekoki toza na ntango ya koperdre te il faut totambola na baprofesi ya mfumu Kimbangu bamindele batambola na baprofesi na bango ya Yesu barabe batambola na baprofesi na bango ya Mahome babudiste pe batambola na profesi na bango ya Buddha biso totambola na profesi ya mfumu Kimbangu elobi na biso te na période ya 4e président esclave akozala te lelo 2018 2011 présentaki biso ba réalité nango foti ya ngonga me makambo eza ebele ya kolimbolela bino eloko tolobaki neleko eza bomba lisusu te eza polele tokososolisa bayindo yango wana na bino bandeko na ngai bayindo milimo ya bakoko na biso eza ya kotelema na mindele na bayindo boyoka ngai malamu bosazarde na bino te mpona kobundisa lobiko ya bayindo mpo bokosuka mabe milimo ya bakoko na biso nyonso banyokwama baza ya kotelema bakobeta mutu nyonso azala mwindo azala mundele oyo akoyoka te oyo akotya mutu libanga oyo akoboya bolamu ya bayindo kasi neleko oyo tosengi bayindo nde toyokana tolingana boma nanu makambo na oyo ya makanisi no ya mangomba na yo mpo wana ezotya na bozoba bazwi mabele na yo bakena yango tokangana na bomoko mpo tobikisa mboka na biso mpo tomibikisa mpo tata mokeli zonga na histoire oyo oyebaka ntango basalaki Adam bapesaki elola te batiaki bango na jardin wana ezalaki wapi na mabele donc yo mpe bapesa yo kaka mabele yango nkombo nango Afrique Congo te maafrike yango wana bandeko nyonso bayokaka lingala meme ya bapays voisin oyo mindele bazolinga ete baya koluka mboka moko awa na bapembeni ya Congo mpo badestabilize lisusu Congo tozobenda matoi na yo ndeko ozolinga ozwa mbongo mpo ya kobebisa mboka na yo ozala na mikili ya poto ozosepela ozwa mandoki oya koboma bandeko na yo bayindo bomikosa te eza masumu mbeba munene mpe bomikosa te ete tata keli likolo na se yamba kopesela bino yango ntango te elongo na balongo mpe bakoko mpe yeba ete ozoservir mundele na eloko wana konsekanse ekozala nini liboso ya mokeli siko mituna yo moko awa yo ozondima ozwa mandoki oya koboma bandeko na yo eske mundele mpe andimaka azwa mandoki akende koboma bandeko na ye na mikili ya poto na bandi te alors kuna esika bozosalela bareunion boyebisa bamindele te biso ndenge tomoni avant tokende kodestabilize Congo tobanda nanu kodestabilize France parce que bino mpe bafrançais awa chômage eza makasi bato ebele bazofutama te bayindo ebele baye awa na exode parce que bakimi pasi na Afrique alors bino bato bozokotisa bapasi wana biso tomoni nanu changement bino mpe fo bolongola président na bino bochange président mosusu soki balobi ke non mandat bolobi te bino mpe bolongolaka na Afrique na mandat ezala ne ezala te bosalaka kaka selon volonté na bino alors biso mpe tolingi tobanda yango awa soki bakoapuye bino matondo mingi nesongi ya nzila matondi mingi bandeko bandi epai na epai tozalaki na mituna ya kobakisa kasi ntango debomi biso mbala ya nsima tokokoba yango ala kaka mpe alobaka ete ya solo mondele akwami na ntango ya boyaboluki bomoko mpe boyokani na mwana ya Congo to mpe Afrika soko ekeki eleki tokokoto na 2018 to mobu tokotila yango ekobelemeki do katikati yango te mokili ekoningana obe yemei alobaka na biso ete ya solo Corée du Nord na Corée du Sud koyokana pe kosangala mokolo moko na Chine pona kowela b'intérêt na bango mai ya robaka ezaka na manaka yeye lelo oye kokisami rongonia na bino fumukusu kyambuza la panda ni sungi nzira biaka pe bisakoli ekobelema eyetikali ngai na ina somo ya koyebisa biso na bino yango kasi matoi tokobende ete bolandi na bokebi iso balokole motiami
koba kobenge biso tuna motuna ekozanga te biano ongamboli ya biso na bino Congo démocratique ya muka Afrika telema pamba te la kaiso ekwami na mokokoli mobokoli yango ezali mabele ya fumuki mbangu mabele moyo tokobunda ya butu lokola moyi okotuka okoloba okolikia kasi bilaka esengeli ekokisama pesi ekokisami tozoni bino botondi mpona mbala nsima tomokutani ezalaki obe mama likambo